nayokaki mingi mongongo na Nzambe nayokaki mingi yoko maloba na Yesu aye tozako toza Nzambe ngana boyiko toza liloba Nzambe ngana boyako toza ndima liloba ngana boyiko ay ndima kondima ngana boyiko apoza na nzote kabola kinga kona Yesu isenga mokile zipaki elongi na Yawe Nzambe mokolo wana aye ngoya yo ngonga yango yo nasante mpona kobina me korapele taoke matanga bali liwaka na pasi te papa otangi yano akenda papa kenda sono ibisa baleki na ngala bandeko na nga kebo yango toki na tata na biso akenda na bakisa mwa bamo po ezaki animation générale ntango bazokisanga balekisenga dina ba nakenda okuta na nzemba la mokolo wana lasiko na modifié po anzembo ebele ezali moto asala aza te osala combien de temps na monde ténèbre ya monde ténèbre na mosala nga banda monde ténèbre ya mabe yaki na nzela ya opena ya kobeba ya kobauta na basirene wana combien de temps ti wana sala masala ngo 3 ans baza ebele ya basi bapembwi bayembela bino kola pesi nga ntango nzambe alakisa ngai sirene gege wana no de gege wana se amwasi tipo wana azaki makambo tipo wana lobaka oyi makambo tipo wana lobaka atika lokosa te elonga ondima no pena elonga te papa elonga aza na elonga kopesa ngai te na aza mpe mwana amwana elonga na mpe mbula azalaka mwana akakwale oyo tubaleki na ngai kaza mwana 60 otsobeso mambo ngiki awa waitosi vrai ou faux mizika mai kalamba bango nyonso wana basalaka Nzambe malobi mai kioki na bango malobi mai kalamba bango nyonso wana zwa bango nyonso to babima bayembaka awa nzembo nini epesaka vi ya liboso na banzembo ekopesa ekobikisa ya yebi yo mi wana kalamba ya Yesu ayebi ke banzembo wana osala Yesu nanga moko totiki na epona juge te totiki na biso ngape na epi merci totiki mais na émission na ndenge ya miso ya molimo wana nzoto bona ya kitoko mais rien na miso na molimo rien ata toms nani atoms moto ayembaka bie moto aza na nzembo ezosala malamu ya te mpo na fata oza illettré otangi te oyebi mais d'où vient cette intelligence oyo amen nzambe aza na bato nzambe aza na tase andenge tozali ya biso toali nzambe aza na ta likambo nde na moto ndenge asalaka na ere alingi kosambisa te ojete ndenge alingi kosala ndenge alingi esa différente aza nzambe akoza mpe leso azomisanga barin akoza so batianga poumon me na baparin na bango nemonanaka maile wana baverset biblique tobotanga te kola lobelako na bitoi naza koinspiro du coup de bouche à l'oreille ezokamba na moko poumon eza te ya mpe makambo ezikana o mosusu ya mpe makambo poumon ya mpe makambo oyekena bafoto no naka na poto mpo nga bombanga te yaki bapoto mibale poto ya serviteur basalaki likita po badatenga na poso baoka na docteur aopere nga bombanga na pota oyo baye kozwa maladi
ya mona saki na banzembo na biete 99 jours ezaka ya biso nkolo moko tokoyala nzambe baboketu babano bayelobilobi baboketu batango na sa banzembo babazoto banzembo mpona kutaka liboso ameyaki makasi tano obeta biloko wana ezalaki bamabelelisi mpe bayina mabelisi wana tambandaka obaikoya me na kisasa ezaka bana odeyo ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Il y a un olo baboué. Benga numéro 1. On paie ça $1, non nenga na paie ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte boy. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fois détenir au tché va pas moucher en Australie non, non, pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni hein. Mwana mama, kobuka na te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, la grande famille internaute, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous, chez Bissou Télévision. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais, alors jamais de me donner sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble. Ça me ressemble, ça te ressemble chez Bissou Télévision. Déjà plus de 157 000 abonnés. On vous demande de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne, la chaîne qui fait de nous des bons serviteurs, des belles servantes de Dieu. Merci. Nabino Sobolanda Rabiso, c'est une émission bilingue, c'est comme ça qu'on le dit. Merci à toute l'équipe de chez Bissou Télévision. Merci à Thomas. Fabien derrière la caméra, merci à toi, merci à Dinish Monsolo, merci à Eli Elias, Dinish à la réalisation, merci à vous, merci à Chic Moukadi, merci à Évangéliste Longa de nous assister, il est avec nous ici, merci à vous tous, vous qui, c'est pour la première fois que vous nous captez, tu nous suis depuis quelque part, c'est pour la première fois, c'est simple pour s'abonner, là où juste c'est écrit en rouge s'abonner, appuyez ou cliquez, évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aurait une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions en ligne. Merci à vous, merci à tous mes partenaires. Je salue SKS, une femme qui fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. Merci à toi, merci à une héroïne dans l'ombre, Émilie Maïnga, c'est non pas parce que tu as l'argent, mais tu as l'amour des gens. Merci à toi, merci à vous, Binounion Sobolina Rabiso.
vous voulez faire passer vos publicités, vos articles sur cette chaîne, Chibiso Télévision, le numéro est affiché, plus 243 963 58 56. Voilà, aujourd'hui, je dirais pour la première fois, pour moi, de recevoir ce grand homme de Dieu en face. Donc, Torobengango, émission Oizaskoyo, Naninga Bunzo, Touane Zai, Naninga Téléphone, Zaki, un peu spirituel. Apôtre Iyoko, il est avec nous sur ce plateau. Apôtre Sentinelle. Il y a aussi un apôtre. Donc, dans le ministère. Qu'est-ce que c'est apôtre? Mais il y a un makasi pour battre là. Sentinelle. Voilà, on est avec c'est l'ambiance de cette émission. On commence comme ça, il ne veut pas qu'on l'appelle apôtre. La ligne de Benjamin Sentinelle. Bon. Le ministère en colo, et que côté même comme il y a des bananes à battre. Nous sommes sans avis. Mais à moto banda, il faut toujours se lever le banda. Amen. Bon, amen. To pambola pesi pe malabonga bokisi makamba la kama Jésus. Ngai nani liboso na libota pe la pepe na yo. Kolo ngana luka kayote. Yo ko luka na kolo kotanga lo kezanga tina. Kokoma kotanga kokoma koeba na yibite nzambe. Yo ko temsa liboso libota na yo. Na seka lo monkola bikama Jésus. Ngana limwa yo telema. Amen. Munokeza yanga. Emalobeza la yo. Malobo ekobima Yesu ata mutu moko abika na yango apikoli ngwa nyonso ya vene ya ténèbre oyo etangi matoi ya bato mpona koyoka solo na yo na kombo na Yesu boyisa ekauki zipola bana na yo kola bikambo bazala matoi ya koluka bakoyoka te miso akoma bamona te mais oyo ayo nkolo zipola matoi bayoka makambo ekoma na kokola yo kinya na kombo na Yesu pambola mutu akoteya mpona kopesa bakestion baréponse ngazongisa bakestion. À comme Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà. Merci. Nous avons une question. Nous avons une question. Nous avons une réponse. But voilà, na biso na pesara bango annonce moko liboso. Oza illettré, otangité, oyebi lokoto. Mais d'où vient cette intelligence? Et puis que première fois tu fais je me suis senti ngani nazaki illettré. Maïle wana nyonso ba verset biblique et botanga te kola lobela ko na bitoyi aza ko inspiro du coup de bouche à l'oreille ozo kambala moko poumon ezate ya pemba kam tezali ya pemba kam tetikala o mususu ya pemba kam tezali ya pemba poumon ya pemba kam tezali awa makile kabula kamai wana lelongwa poumon ekabula mai na makila ozaka nango te moza makila na nzoto etambolaka mpe lekaka barin mpe eza te oza mpe na rien te baluka barin so baluka nde basambaka wale baluka o bakotisanga na nini insuffisance rénale oyo ya bango oyo basala banini bascanner wana ya lelo bakotisaka bato mama nde ayebi yango mpe etaye te basalanga basukolanga mama babenga yango nini? Mama zolanda biso te. Banga bakotisa nga. O banga bakotisa papa. Dobak. Dialyse. Le tsoko komona somoni bato na dialyse. Le fait na ici. Le batiki opino kufa malem na bloco la tiki. Muka muntu na koti na dialyse. E ba kresa za na ngola bibisa. O changer suki, o changer nzoto ti ati. Ala tanda ba ko. Ala tanda ba ko. Suki ne kola bakata rabe. Mandefu bezo bima. Amen. Nzambe aza na bato. Nzambe aza na tasse andenge tozali biso tozali. Nzambe aza na tali kamone na moto ndenge asaka na era alingi kosambisa to o jete ndenge alingi osala ndenge alingi esa différente aza Nzambe. Akoza velo so sunga barin. Akoza so tsanga poumon. Mais na ba parrain na bango ne mona na kati. Exact. Oui, il y a des photos no oyo tindelanga. Naka na poto po nga bombanga te. Yaki ba poto mibale. Poto ya serviteur. Ko basaki likita. Ko baratenga na poison. Ba kana docteur a opérer nga bombanga. Na pota o ba ko zwa malade. C'est ça. Donc au moins nga na obikawa
eza Jésus. Amen. Mais kobika kaka mutu to kobika ezali sans Christ tozate. Ya mona sa na manje mbona biete. 99 jours ezaka biso. Mokolo moko. Na mokolo moko yogoyala nzambe. Voilà, je rappelle aussi apôtre Yoko, c'est lui qui a écrit la chanson Mokolo wana. Mokolo sanze mosiko mwana. Oyemba. Na te moko. Na voix nini oyembela. Ka voix haute. Ngana ka liboso musicien na mokili. Ta ba pengbaka. Ngata ba bengi ngama na kufi na bimi na mort bat bagangi. Ti au moins musicien. Na zuba ngona mokili. Tant obeta folko. Bokechu na bokechu abano ba yelobi lobi pa bokechu ba tanga na sa banzembo baba zozo banzembo ona kutaka liboso amyaki makasi tano beta biloko na ezalaki ba mabeleli sipe ba ina mabeleli zo atambandaka ba ko ya na kisasa ezaka bano Odeon wana kala wana Odeon tango Odeon zo renye après Odeon ngasi ko na biko beta sikola ba matanga kaba matanga siko banzembo na ofandeke aka luka banzembo bonzembo ya mokolo wana na sala te eza kaka na bakisa mwa bamo po ezaki animation générale ta bazongisaka balekisenga idi na bana nakedo kuta ola nzembe malamu mokolo wana yo mokolo wana nasiko na modifiant po nzembo ebele ezali moto asala aza te okoyimba na moke moto akreaka eza kaka nzambe moto akreaka nzembo wa fondateur ya nzembo azalaka te aza te inspiration ezaka ye moko Yesu babeti yango kuna boye ti akiti science so tozwi ozokumisa ye créateur et compositeur ye moko Jésus ya banzembo so aboyi yango création mpe mosu ekoti ya Satan baza ebele basi bapembu bayembi na bino kola pesi nga ntango nzambe alakisa ngai sirène gege gege wana no de gege wana c'est à mwasi c'est un sirène yene mtu apesaka ye mtu atombolaka type wana azaki makambo type wana lobaka oyi makambo type wana lobaka atika lokosa te elonga ondima no pena elonga te papa elonga aza na eloko akopesa ngai te na oui aza pe mwana mwana elonga na bite mbula azalaka mwana akakwale oyo tubaleki na ngai kaza mwana 60 indépendant longtemps nga beta donc te eyindelaka elonga mambo bagege wana yo oyebaka déjà te nayebaka te nakoyoka bataka tv pampama te oyeba elonga ndenge na mission na bino na butu na ndiko tuna siko nzambe na makambo nzambe atalisa ngai papa moke wana mutu munene aposto boneso bazabona naza fana na ye oui soki taza osambaka malamu fo ndima ye mabe na biso apa tondimanaka te mais ya gege ondimana ya baministère nayebi gege apesaka atombolaka apesaka obomona lupemba osa succès toza na témoignage mais entre parenthèse naza na bango toza na linda oyo linda dakumuda mutaimbaka yepa bongwana linda insan sirene oyo kolo manzako basystème ya manzako akobamba batatuwa okotanga na terrain mosusu omemanga na perrique omemanga na pantalon tosololaki yango l'autre fois omemanga na terrain mosusu terrain wana oyo nazomema mpo nautaki nango nazo nasaka 3 ans ko basengaka mama na boye pesa mwasi atya perrique to atya perrique autia te mwasi atya manzaka manzako kaka so afin tika kimia ange ya milai sans asa eloko ekola te alata pantalon alata te mwasi nyonso tu oyo alati pantalon verset ya pantalon ezali verset ya caleçon ezali verset ya bible na pantalon ezali oyi bible mpe eza wana eza namoi kozomemanga mpe ngani kaka
totangi Bible. Ya lisoka te o, ba ya na biete. O so ki ma. Yo pose ma question, liko bon dans ça au quartier au dessus côté. Moi côté moi c'est comme moi. Ils ont interprété toi la témoignage. Tout ça veut dire. Ah ça va. 25 mali kambo ya doctrine. Pour ni mo sa ta pantalon te, pour ni mo sa ta ka bijou te, pour ni mo sa nzamba pekisi mo sa ta ka ni ta yesanga na sendo timwana. Nakomisa ukwa. Mais toujours on a témoignage kaka. Rien témoignage. Verset ya pantalon, ya caleçon yebi ça. Na bien na o yubina to kendenga na yo malem. Jean-Baptiste Moïse batonga caleçon pona mais ya pantalon pona mwasi. Verset wana. Na seki me frère rango nani? Abete tango nani fabricateur ngamata akiola kana jipo pote na se yaka mutakala ifala ta nini? Limbanda. Do ya mwana ibanda nde yande ya mwasi pona tina. Mena ki mamo na batno le ka komona bebe. Pesa on a ibie. Akoma musana nzamba. Aki le belo komoko. Pesa maka verset tout son na témoignage papa. Verset ni. Ya pantalon ya mwasi ala. Pantalon mwasi ala. Et ala tati. Mais ça écrit en Deutéronome. Ils ont Deutéronome, ils ont un Timothée 2, ils ont des écritures. Là, le second, la révélation, pantalon pour la date. On les écritures. Très bien. Tout un verset. Alors. Ok. Pour le que bon milieu, tu vas vivre l'église, avec écriture. Ils ont bien la mise sur le monde à terre. Et ils ont dit ce qu'on a massé. Alors, pour comprendre ce que Jésus, il faut dans mon livre. Amen. Amen. N'abonne au critique à pasteur. Pas un pasteur. Ah, terreau na glissé au côté de la communauté. N'a yé parole. Deutéronome combien? 25. N'a parole. 25. Té, tu as déterminé la ngaga 2 Corinthiens 3. Eux comme mangai. Dans autres wana ezekiti. Pour les autres nani ni moi ça la ta pantalon té. Problème té. Tu m'bala ta pantalon. Amen. Ou tu as la différence yango té au pesa raison bi oui. Amen. Amen. Napunde. Oh tanga te, mutu passe. Pour que rapide. 2 Corinthiens 3 verset 6. 2 Corinthiens 6. On entend en français. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est quoi le Obi 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 3. Verset 6. Ah, ok. Est-ce qu'on a au français? Tu vois, au ça bien? C'est le sujet français ici. Et Bungi. 3-6, voilà. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non, de la lettre. Alliance. Est-ce qu'il y a une nouvelle alliance? Bah, ministre. Voilà, est-ce qu'il y a une nouvelle alliance? Non de la lettre. Mais de l'esprit. Voilà. Car la lettre est mais l'esprit. Bon, un peu sur cette question. Paul, mais là, moi, venons pour la tinana. Et on a tout au salon samedi. On a retourné avec la question. Ça va. Bon. Tu es manzembo, hein? Mokolo wana. Mokolo wana nzambe na kozala ko wapi nzambe. Ai ngoyo. Ai mokolo ni boso na nkolo. Esam lise kota lise banda. Yo. Okolo na suka ya. Na kozala ko abiza. Mokolo na suka ya we. Ngai na kotele mawabie. Okolo na suki yoko e. Na koloba ko nini e. Ai na yoka kiminge. Ai malo
Alléluia. Abia bongo no to bata ko kata malobo yote. Ego ya mawana ko yoka pe ko pengwa. Na yoka kimingi mongongo na Nzambe. Na yoka kimingi yoko maloba na Yesu. Aye toza ko toza Nzambe ngana boyi ko toza. Toza liloba Nzambe ngana boya ko toza. Ndima liloba ngana boyi ko. Ay ndima ko ndima ngana boyi ko. Apoza na nzote kabola kinga kona Yesu. Isenga mokile zipagielo gina yawe Nzambe. Mokolo wana. Aye ngoya yo. Ngonga yango yo Ngongola ga motema oye. Alléluia. Nayaka mobembo na nzena mokili na Nzambe. Naka voyage na nzena mokili na batu. Nakudi bambango mituka ezali ya Nzambe. O babiju bambongo nyonso ezali ya nkolo e. Nakomi lolendo na nzena biloko na Nzambe. Aye pesa ko pesa, kana boy ko pesa. Aye done ko done, kana boy ko done. Kolo na suga. Nakome makonini e. Kolo wana. Koko kene na nini e. Bana kotala bomo ina yo. Abelenge sepela bolenge na yo. Ebana manguta ko esola ko sambisama. Okile kolima pe kolega na biloko nyonso ya sike koya. Alléluia. Alléluia. Toliana bango to banda basila ko kufa. Tomela tolango na bango basila ko beba. Tosala kapite de kobo bakufa na sila. Tomela banto ko bagingo bakufa tibere. Kazingana ko bika. Aye yo bikilelo bolingwe kulusu. Ona ko bika mawana Nzambe. Yo bikilelo bolingwe kulusu. Talangonga yango yo deko bongola moto. Bongola yango yo. Bongola moto mabika bongola yango yo. Cha. Nzoto na ngayo ekosanga mingi. Nzoto na ngayo yango mokosi monene. Igolo na nzoto na nganga na boyi Nzambe. Igolo na nzoto na nganga na wangani Yesu. Na wangani Yesu koli ya kolata. Na wangani Yesu omela kolapa. Ero yoteki masia. Igolo na mbongo. Yuda tekaki Yesu. Igolo faranga. Elo yoteki masia. Na posa na nzoto. Bongo mokolo na suka. Oko kene na nini yoko Oko zara wapi Mokolo kaka mokolo moko. Nanga moyembi. Nanga mozozo yembo zoyo kanga mokolo moko. Bazo asiba kelelo. Taiko. Alléluia. Merci. Toliana bango to banda basila. Tomela tolango na bango basila. Bakengwele asila ko kuba. Bakengwele latana ngayo. Ya betina asila ko beba. Ya betina somya limota ya kechure asila ko beba. Mwane riche oya asila ko kende. Aye mokolo na ngayo na ko kende nani. Mokolo yango ko kende nani. Talango ngayango yo bongola motema. Ngayango bongola motema bika Alléluia. Oh yo. Magalo wana
Amen. Wow. Banzembo yo. Nasante pona kobina. Mais ko rappeler. Ta ke matanga balinga. Lui akana pas cité papa. Otangi ya no akenda. Na go na kenda. Bien de la kenda. Sono ibisa baleki na ngala bande konanga. Ke yopo. Bongo toki na tata na bisa kenda. Yana bisa ki somba libuso akenda. Aoka kangati. Engmelepe aoka kangati. Kechure pe aoka kangati. Mwana ngeri chona bota ki alibuso aoka kangati. Baba tikala. Bino botikali. Omenjira bake wana to kabwani. Jeza kami? Ekuka munene na ekuka kaka. Nzeza kami ba ya nzela misutika mibale. Nika nzeza biloko mibale. Nzela munene wana mokilo. Ba pantalon ba bijou nzela wana. Dezembure kobo muyibi kobo. Olendo pité. Ofuta bo baboma ba sala nzambe. Makira bangeza ya makamba leo ba bo sala nzambe banaka. Soki omoi ba ilonga ba betami. Pote nzambe azali. Si mutazana nzambe ba okipete. Olaninga? Satan ko simba ka pote bozo déranger ye. Tant to lekana misobo. Yo il faut te mana prier makasi. Yo tango zo luka ba elema o bazo ya na nini na bino ni Shebiso. Shebiso na mukadi bwa makasi. Eza ba fanti botuna ba fanti bo sa ba fanti wa makasi. Pa kole ba ko préparer bino kuna na terre. Ere maka pa biso do bonde ya pona chaîne. Amen. Abati la Bible. Amen. On va sur gano porte. Suki okaka. Nengo simba ya no sel. Porte. Namba sisi suneza yo. Ya namba pinga sumi yo bakisi supona. Natika on le voit yo. Voilà. Mais yo kokati. Mbala kana suki. Ya uki ya. Ifakata. Ekole bele. Oui. Yango kata na pena kati. Ngalo kata lelo. Lelo ka. Yo bo kata lelo. Na mona émission ka. So kata de ko si to bika na okata. To bika kate. Yo kana émission. Yo kana émission ko li sumu place ezali. Te la misé. La boy la kata utako ta li sumu. Sava. Te yo ka ba sangone belé. Soko silikeli moto olobika kufa ka. Te ngamba ko mate. Belé mais na pesi papa Philippe Mbodi. Naka ba erreur. Obi combien de bateaux yo bomi kana musala nzambo sa. Na kanda nde ka ba finga so basala nzambe na bantu. OK kuno lobi akufa kufi. Bon wana yemo apa aibisanga tika po ba luka raison banga bo mutema yo bema banga. Biso na nzambe tozo lokola milu na kolonai. Nzambe za lokola mbwa. Biso to lokola ba kolonai. Ta obokola mbwa misani na yo. Oyo tinda wasala. Ata président république de Kabeki Sekedi. Celui qui Milou attaqué, Aïbine était comme président. Aïbine était Zagani, a attaqué au soir. Aïbine ne touchait pas moi. Alors, mais ouais, on va ne toucher pas moi. Le comme du ne touche pas moi. Mais vous allez le toit bien une belle serviteur. Ne touchez pas moi. Et ça n'a pas on a ma bing le comme un mousse. OK. On va biso batata mouli muzate. Mais ko kitamba ko kitibo buto bani mouli muté. Amen. Au tia pu batia yo ba bonde la polo a baptême mo ya ka kitaki to kwa siko tata molimo ya Jésus esko Jean Baptiste kwa zo ki baptême pana de Jésus na tata molimo na tata langa molimo atanga maboko balakisaka na likolo zonga atio maboko aidi na bala pa elingo balsenga panga nya zonga te amina zonga te habité tala musena ngaza na abakufa sana. C'est tant tenir. Abi Moussa Ngayewa. Mais son na 71 de papa il dit na bala cheke loboko. Te nabi na 71. Moi nebi otanga tebi okanga badati. Na yebi. Bon, to chaka cheke loboko. On église qui na chuapa. OK. Nende so église ngo pese longba to ezala kaka wa.
omoni nani quoi mais dit na abenanga auta maboko mais na kovana nzema la muté. Ah d'accord. Ata maboko nazwa batemi wana. Na OK. Ya mena kindi. Ngatango batenga maboko na ndenge basoni bazwe basonyo ba mutomo no na chorale. Mutomo balaki dirigeante. Chorale na ako na chorale art afunati. Jean kuna. Nani bayo sanga na soni kafuta. Elinga bien. Na kise nani? Oya si premier nani? Nani? Mbi papa. Papa Mbi. Nalera tomboka nalera bia ka ga bonani la zonga. Wana nganda. Nani ngi na baba na ka ministère na ye na wileri. Wana tuna yeba kiti ngaba utasanga ni kuna. Ngala bena ngaji na balate. Alola ndelo ngopete. Ngata ba bimisika ba bile tanda kuna ngona ko kuta nda kuna lo côté. Pona saki pe lo côté. Na pesa mute lo côté na kuta kaka pondu na ndunda o na pesa na motema moko. Centre makambo nyonso ya motema kaka. Ozola nanga. Fina porte, ya pela minda ofini porte. Oh, pelisa mwindi. Ba pesa mwindi zo pelate. Naki mutavia mabonde dit. Oh, minda kuna pelaka na prière. Via sanctification. Via ko bonde. O prier mwinde pele. Abili ya biloko na tala boy ba nkusu ndenge ya toilette. On ngala na biloko te soso. Abi mo biloko olia ki angote, lia ngam na olia te. Ata mukina olia ngote abia. Opesaka mutu na biloko ya mutu ya malamu te. Opesa lia moyimaki. Wana pia so na beta no sakate masara ngamo pole azokota. Tuzo beta no na jorma na isoki. Ngasiko na saki mwa badi na ngamuke na boma siko na mwa ghetto na mwa ghetto la ngamu. Na dameka na bandika okata ka fuka bo bila boka tindi bato basikola makona ma ya gabi mama tipo munubo. Tanga koti fufu ya gabi pole lia malembe. Udunde ngabi te lia malembe yo mutina pokuti ngatuto me John manga na yo na bebe nganzala lia malembe so akati boye e mati kotonga imeno faire siko na motema esaki bien te na yimaka donc yaka biloko na ka yete yaki biloko be na yimaka siko oke kuna na monde wana fungola kuna yo mona fungola tanto ko procéder na prière okoka makambe be ngeza. Au sein combien de temps dans le monde des ténèbres il y a monde des ténèbres bien na ko sala ba za ngaba na monde des ténèbres ya mabe ya kina nzira ya open ya kubeba ya kubauta na ba sirène ba wana combien de temps tu wana sala ngona sala ngo 3 ans ni kota na écoutez ngaki wana batuti ngaki wana basi ekota ndeni to fa ngai bondi to fa ngano bweti soki komba okay baki ba sirène te baki bangando tasa banika sakala biso alungaki musala na sente mono luto banzimo te héritier akenda héritier maman na héritier ane pa na bango soko vanda boya bien te wana vana zo na nchasa na babala nyanza mena tene banza bana zo nchasa ba ebina mais ko zo kisi akete ko na makasi na ki makasi ngana ko za ko zo nzoto na ngaki lokwa nani naki mbinga lokola nani moni montene kaza boy siko nga to na leka monter na ko za sporter eza makasi ya famille kwa mama za mkuu moko dozaka pini ngamba mo ngambe ko onzo to tala nazo na kufati onzo to ngate nzo to nga ngoti nzo to nga ngoyo haki maboyi mbosa kana ngati ndenda na buna te ko ya te taina makasi nanga mais siko na ko kisa partie ya mouvement ko bima ya ba eleva chiwara mete chiwara ona zana chiwara oya njini ba mo sala ba tumaka mona nko so ba yene di bala njini ba obeta na bana leso zo na nchasa ba ye ba beti ba ndiko bota ba ndiko beta bato ba nsuma so ba ba misile ba mo so ba tuma a meli tuma bo a évoquer Zambagori so ko mo tanga so a chopi bo mo pe a meli wakila ko force soleil là où ngo tumba so meli tuma ko évoquer bango Bestuan Jim bon
na kipaki yango penza te na ko defa nani masangalanga kas na regla na stud na premier school na ukatanga na braza na kama na kina bon frère mo Karamba ayebi maya ko zangate ye ero baki bana bicho babenga bongo banani ba Romain yaki gangi ayebi makasi abnanga me ovanda boete ya senta kile kinanga ekibo yo ovanda boete foko no dego kana otokita ko yebo ovanda boete ozakati mama atonga po mos no ale fo yemta Alexandre Siko wana kende na bini folo kata mwa koka to kanga na saki to kangi to kona beach ngamo na kweya na mai na obena ona koti ona masuwa simalango to komi kuna na mati yo koti to ngamo na bimisa ninga ya Sandra Kata de Sandra Kata ni boye masuwa kamne tikuna boye mai bobu na disu moko koto tabi mai na ebite abi yaka azwinga abi simba milangi oyo simba ka eloko koningelo te simba kaka milangi wana kaka ale abandi ko benda awo loboko moko azo yobi na okende loko to tiola ti akeke to kena zu akuna ano abimisi ko biloko abimisa tinga na bizela aye susu ananja ye abisu ba biloko ngo akati yango siko to tinga so to kima siko douane okay ne ba okanga siko ko to na mwa bisu mo ba ngo sandaka ba yange ba ko leka wana tanga to bimisi ina mwa ngomba boye kwa tomati abina mo biso yo bimisa biloko ro selanga wana na bimisi biloko muta osimbanga te na moi pe mutu na bimisi biloko na tie biloko na zwi biloko na wa ye na oyanga to bimisi siko ngambo ni na bima sikoyo pote na bimisa lidusu na bimisa mutu yoka mutafinga kanga afinga mabobo mirango yo ekangi na lokolo afinanga anya obi na paloma penza atibu moi garçon mon papa nso to mike lokola tanga na zabo yenzo to ka lokola yo zelanga na pamusi ngabi Karamba pai abena yo ko ngabi tipo yo ateba abinanga amisa Karamba bi est-ce que marché na yo oite bino ko boki ngwana za douane aw nakangi biloko alubi na Karamba bongo Karamba pe wana ko Karamba mta makasi kuna papa meka soka akasi ka wana soka utaka pont noir tipa uta kota pont noir Karamba ebiete abina kangi biloko yo bo futa do antinga Karamba za muto ngasala abi abwaki ngaso okende soko zwi kiss yoko bana mutute mutu fa bana il faut provoquer muta beto kaka ndo tumoni ba yoko ko banda te il faut saka manière ya bana ko beta wana ko kota wana banda ko beta bango il faut na selo ko brima moko bona tout tata yo bena leka na tumbolo kaka voilà na tumbolo kaka siko tano tume peso kala omona nga muke oya na ko place siko siko tango na zuna okisite naka na kisi na naka na yana na ye na koti buna ebi petit na fete ku akenga malikofi mabwe wa Karamba tele Karamba benga za makasi kanga bite Karamba yo tikana na buke pile na braza sibo buneta ba soda ba pekisa kate na ga ba te bien police a pekisa kate ba kongola a pekisa kate ata bo bomana na bino na bichwa simba te obeta likofi ko fwa kanyi ukaluka kurwa kula benda ba na ko benda te bitanga ko de tete molini kao na muni ba minute kao na ute na muni ba minute toile a puentanga la sena libumo ngana kufa mama anyatanga abiza kabilo mbalika sumisa kao Karamba ye Karamba simba sali Karamba même Mikalo lenga sala kinga na paso Karamba kwenga la kwe abengi taxi azibilo na mio azibilo akena biloko te obo kati za pasi ya pasi wala papa na vandi boy na beta miso zongi na babi ai bo voir
na kangi yango na kiotika ona commune na biso ba douane akena oteka na oloba nita na ozonga biloko bato vraiment ko na sipa de fait biloko ya ser na ngamo bobo izeno ya yo pete ya ngati ya effet na teki na zu bénéfice na zone na la baniso ko débrouiller pour na capital ya inde ngwana tozo na karama to lembi ngai de karama tipo na peto na za kisi ngai fona zo la peto kisi moi ko tinya sikona za kisi ba ko beta ngande ngwana te te mutali boso abeti ngana kuya na senge pardon pa nga enchaîner nga so pardon parce que on nga bomba ko bomba tanga non non ka coup de tête ndenge wana te bona kwela nga na bala nini akolela to zongi ba adunga bia mama tika nga na bosa pastor nga kulina na nini na pantalon na pantalon mo ya rouge à velours pastor nga na comme kuna Brazil la comme ba douane ba betinga ba bote pe biloko na dia yuluka mbona bina oluka malem e karamba ko be jowana abi jowana ba bosolo mona yepe kamba beti bisolo ti mo zo okay azo sabi so moda o sala ba na sandaka so mi kote kuna mo zamba mokeza ete ti kotambo tout okay non ye ko kota mama akota na beach te ye ka libanda beach da debino boya na fraude ya kangi sko ya kangi douani aye siko ndoka ba police ba ye ba bese benga holandete ba bete masasi ekota kete ba limwe ezo azana kampia ka ba kitika wana aya beni na bloka tena mtu ka taxi ba kia ko tekana musiko ngasiko kisi siko na ko siko pa pia kelekaki tata sundoli biso tata wana mwana kota kutela kuna luba makamba tata na ngati wana na media we na mile ndenge tika ya sakufa na ye lelo komesa passe lekaki mingi de ya kokota ne koma ke ona bi kechiro na kiminda kwa komni faze ya na ngalo tolo ba wana mwatangi yate ba sente ngape na tangite ngada kotanga classe me na beta ka misi na beti mesi na madame bara boyga lo na kalu fungula ale simbo donc kotanga na nyanza na beti na zuba carton ya babina yo yoko loko za peme na obombaka bakaye bakaye ba ya ba classe carton ozongo na zongo so na paloli ba komona tu na teki na kati ba fela teki banza na ba yibaki alors YouTube papa quartier na Santa Fe tout na tato ya biso quartier wana ya quartier te ba boketu ko mbaka biso Santa Fe bakache ko bunda mingi bana matete bana boyebi tumba bana lemba bakuta ba matembe bana kauka ba jazz ba sero manga bakulune bandi lelo te makambo bakulune basalo ya ngamba lelo te ya makambo kala maintenant tango koti na ben wana osepela na mondo siko bena na kota ndenge ni tant na ye ba betinga eleki 2 jours 3 jours OK ko luka tela ko luka te masa nango tis nde mutaki na eloko wana ata yonge sunu banga kayo nga banga ko betinga bya mutu betinga ena usora na beto lisolo si to beta siko bana nyanza po eloko to laki na nyanza wana to pango boye école boye to beta bali to beta bala mbula na bana mayenge to beto nga na déranger mbula na zoki muke na bimi na nga siko tana bimi ata na tupo kuna na kwa kuna bato baze belé ba osolo pa ok le yetipu wana akimi mbula akoleka kimi mbula kota na nyanza kimi mbula pose école ta kimi mbula tukabita tuko makambo ba masola ba chuva ya omeli tumba kusanza ya bita tuko masola onso ya make musu na intéressé aussi nga na isiko na tengu na ngana bu na ndiko kama solo na bonenga zoloba intéressé nga na bengi sikoyo masa na kinza nga masa moka utisi na bengi utisi na okiango buti utisi bia na bijo wana mutatu tanga na bia kana njidi utachwenge kuna obi na lande bi ero ba bisaki OTCZ STK na ito simo kuta wa ba kemike na yeboye na kati ya mpuso pesa mulai mama abi sala kabo sikota mbule siri ya bimi naye ndoko sala evangelisation ya bimi ne tanga bimi boya bimi nzela
ya machenga na kati na nzanda ko ya bina lwa puna na liye na ko tunesko adresse sikoyo ya grand maître wana comme le Raoul yana sikoyo na landiye akira nzoto ya bino adresse ngoyo okomona ngabe ko timonga betinga bivona beta nzo tabia yaka ngabe senga ni bikila ne habite ana bikila te yaka Grebi sotis mbongo kende kuna eza taxi c'est mona kala basang bana oteka bana okabela jwa mapa na balabala bate mama tikenga mo na ke libonga ndelo ko somba kwanga mbongo ngolambe baleki na yo bosala ti nazwaka mbongo wa kisaka kasavu to bimi kwa rouge kasavu ben toke oui toke kuna mbongo na ke kuna na futi tiketi bango na nisi bango na ba ketchiro na bango tu ba mado wana tu ba yemusu yewa kuna batike na bango ma kena na ai voyou papa yango na te sumu ta raté classe a raté ba boti a raté classe soit eloka suka nika kanzam prière suka a raté prière ici voyou ya suka moto aka bloko mi sato ko bika tolia baboti tolia classe na nzambe na raté na baboti na raté na classe na raté na baboti so na tika tolimo ka nani panza to komi kuna bu awa to lukia na tonga awa to koti komi ando benso la kombo ngana to ika ba yoko kota uti skota tipo biso ndenge ni ya danser oui c'est fait là c'est wande to koti te expliquer ina basingane mombo ya mabo rouge habite nga travailler route nga travailler na mini yango siko biloko eza très dangereux ba ya de ba air ya biloko mbali ya très dangereux eza minuit na midi un serviteur un chrétien soki alongi butu te po longa sata li fo longa butu so longi butu comme se sacrifier corps âme esprit donc ko sa di sumu o longo lengo yo po za sembote pa penza bete longo lengo na butu butu ja olala te se sacrifier prière OK po makambu tu esa makana moyi boye ya déjà bien préparé na butu nde na moyi bandi ko ta ba piège ba place ba sala ki ati de sama kuna utabia piège nga izwani kuna mutakanga ya kufia na mama na olia na putana olia combien donc kuna kufi boye déjà yo seulement déjà na butu na mai na ba cimetière ya ka banzela mi ya bango kuna na mai cimetière ba le bazan suta des chemins na bango kaka mai cimetière makambo na zoba ye tato yo moni evento elongo ayebia bana nzira mususu te OK n'espace ne mususu niveau mususu maintenant quand makambo yaki na mona ki na niveau ya ba formation peut-être ba niveau ba espace omona bon niveau espace espace ça que des bati makambo vandia o biso mona ko makambo vandia papa makambo vandia yo mo kilo e mo kilité ba fungola mto mokiliza salité donc ba demo ba l'équipe sur la mingi le ça dans ba demo ba l'équipe sur bato na mingi kage ba doit kufa combien doit kufa te ba kende prison bazali ya nta ma biete a bien so pona kokufa 120 ans pona ko préparer pona 1000 ans tanga ozonga ozo église na ye ba sa na 1000 ans nda fungola sata ero mo sa munani mo ba bala zanani molimo sata za do pekisa de Tessamzeke le bien. Si comme comme la 80 70 50 era ko préparer ngoyo pour na ko kota ko sala examen ko kota na 1000 ans wana okuta ovana mobala libana. Amen. Atala siko la mbula boni. Okona mbula boni. Otika na mbula boni. Ko to uti na ko to zokeni. Abibi elenge sepela bolenge na uti moto mo sepela bolenge na ye. Yeba na makambo so nzamba ko so la ko sambisa. Totano kinoki. Ecclésiaste 11 verset 9. Yo kabo lenge na ngani ke tamusa nga mabe. Yo mtoko landanga na témoignage.
Yom to le bakata makambo eza le kuta ba ventrier. Tala ba pasteur ba ventrier oui, ba pasteur ventrier bazaya solo. Voilà raison. Mais nyo sote dollar a fo ezali dollar a bien ezali. Nganda ba taisinga na mboko na boni ya boni za taisinga na mboko. Batuka mi bale papa. Ala na sola kinaye. Oui bisenga on papa. Hein? Bisenga Aston na Batumi bale penzo nini. Et moi ba petit. Je m'en to mimiza kion. Oui. Bon. Na ba mizo te po na mesa na mbongo ankolo na ko tsango pete mbete. OK. Na ko mizo ndenge. Aloba na ngamoko. Ko tanga lobi na ngana mizo ndenge. O aloba na nganga esalimaka. Avant tant Ecclésiaste, jour à liboso yo kara voir au discernement ndenge nini ke o kolo mtalo ba. Tel jour na ko ka voir te. Jour liboso na ko ka voir eza tanga ange wana yaki. Katanga binanga na ko zwa yo. Aya liboso yango. Na makosi kwa viengbele wala yo ba viengbele. Amuta Allez sirit. Kofi. Na okende siko pe contrat il faut na pesa yo o katinga moko. Na ko ta siko. Tena poser la question bona zo mungo na zo ki. Na ya siko. Ne na zo mungo ngo. Kasi wana na utsa suku na te. Siko na siko. Kasi ya wana lubi kasi. Ozonga pote to aussi ça. Bona nali andamu. La mise en leso de l'équipe mulai. Ngana botu nuka ba question fungoli. Bon, to fungoli to sa ndengo tunga question na fungoli. A tout temps Ecclésiaste 12 verset. C'est bien la bolenge na yo. Petit que monter manayo c'est pelisa na buto la bolenge na. Tambola pe lanzia na pola miso na. OK. Yeba pete pona makambo, mes frères tangati. Yo zo ndenge. Pe na pola la miso na. Yeba pete pona makambo nyoso. Nzamba koyesa ona ko sambisa. C'est ça le problème, promesse. Abielenge c'est pas la bolenge na yo. Na je so c'est pas la nini. Oyo kuna bolenge na yo ko c'est pas le komoko. O ngana to c'est pas la bolenge, o ka ba bomone pa na Jésus. Mais yo bolenge no c'est pas la kuluna na ko yiba na ko bomana impudicité. Nzoka bilambo nyoso tu. Bilamba nzambe ya kitoke komi muke to yuti ya ba reine de la côte. Hein? Eye belé ya mabe zana grâce yo mo ka elamba obiste suko zo mona wana ya ni mesh ya maba nyoka aka mesh bilo bato eza placé ya manyoka abangana sa ya nyoka avanga na kota na pasa na makamona de na baron ndenge nini yangi zalaka kolo nanga zakanai pa na se amai ba izine ezali biloko tozoma base baba ina wana biloko tona yana izini na poto basa yana pesa la kamote izini nanga ezate eyaka na butu ana flavor wazi marchandise nango aya la sango awa pazo mbongo koteka ngo azwi mbongo muke azanyi ba amele azwi mbongo muke na mbongo azongiseli bango mais le tomo na bango biloko wana esala musala ba demo bazwi sika epala mutu na nzolo pa ba gagner souci ne kaka ya zubilo kwana ye misoka panza ba kufa ba beba ba balunga la nzambe émission na ye ko kabola batuna nzambe biloko belé siko na koya na la siko na ya tango na la deuxième verset de ça la pas ere na moni ere ezoke na sila otaki verset abi c'est bien la bolenge na yo oui na tango hein et pas on a 12 1 pona ba verset que c'est OK planinga de jamais to ça témoignage nanga sans verset biblique o esunga mutu wazonga abelenge sepe la bolenge na yo pas la sepe la bolenge no et pas na yene Ecclésiaste 12 verset 7 à 15 ay pas na yo te français diana na ba na chapitre 10 1 Abi jeune homme réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qui t'a le pantalon elenge? La qui t'a caleçon na yo? Ya yote. Au moins Jésus aka nzambi. Poni ni Jésus alobi na biso ta raison mais pas tango a même kulusu ba obete. Baka Jésus kulusu Yesu ako mona bisote. Yesu amona biso te. Yesu azomona ba demo kati na biso. Abeza bango te ba sa makaba ba te baka mokonza na kata na kulusu. Eza ba demo na zo manipuler ye azomona biso te amona ba demo te ba onyokola ye.
o ba de ba kangi ba to kata prison pa lelo ba to za kata prison so za la péché et là on a que le suka wana amen témoignage ngeza bien mais net on vandi ba to la témoignage mais eloko liboso kangi bato eza biloko matoi oh litoi eza porte moko munoko ya molimo oh munoko nzoto ngo munoko litoi ya kondimi na koyoka siko loko ne okanga siko litoi yoka munoko pote ali ate kwa molimo ali akala parole munoko le la parole za koyoka lelo bazalo azo prière ba la ba toni bino ba église na ba passer na bango ngana li passer te ngana li parole OK amen na ibe koma mutu te ngakuti ba bebi nga beso o passer ko sakana na wana nsanda na bomi kani to sabo soka moka meki bomi ndimi so basaka ngo so ba elonga na wati batingele baso na sodo akuya mais tout la te naimi nazo ko te bo na ko nazo souffrance pas les coulousses non na dikamu na bidana ba solo yo yé au de tout ah mais il fait katama est-ce que tu peux katama péché batobolaka basi nyonso batobola matoi eloka libosa kangi bango wapi omoni litoi liduso toboli wala musuni wana yaka musute yaka mwa mafuta eloko wana ka liduso lo tobola etika kolele OK musuni wana kenda wapi yaka nemo mutolu na yekenda siba kate mutolu kenda le basabi bele batoli ka balaka le mutolu basabi tozoli ya mutolu basadi ebele tolu ya mitelu makoko tozo mela oyo ya mingi makila bajo bozo mela le bozo mela ojile bozo mela est-ce que tu vivre ndé to vivre na molimo ko na Yesu molimo santo au sunga yo mais ça c'est ça to bina top makila Yesu ya na Yesu ko makila que le peut le ko ndiki et au peut so ça katina amen boya so makila ne pour atina na ba mesh no bona na pantalon so makila Yesu na so bi mesh makila Yesu pour ça faire le goût non makila ko pour atina na molimo complète la molime complète la péché na molime et pour la pantalon mechite ne kombote et comme on etika libala yo fona pesa mbongo te tango na suka ndeko tangesa mbiseli misala nyonso ekomekama na moto asuka yaya nanga ye lopango yo somba osilisa libota merci beaucoup alors c'est comme la souka des questions pour tout ça na biso combien de bateaux yo olien na kati ya mama et montant au koti otala kande ba obela oza milimo na bango olia ngasi mama mama nalia mutuza atika bomata d'ailleurs bomini na bonzambe te ndatika ko bomate eloko liboso le bona na eloko liboso senga ngana na pesa bango pe yate yo pesa bango ni bakosenga yo obligatoire yo pesa to ngina pesa leki na bon ba proposer bango ni ko proposer neti ra wa proposer nga mama après te abai nanga après 3 ans soki na changer nako pe lisapi nako teka nzoto nanga moko yaki te na leksa mutu na miteka ka ba parti nanga moko nzoto ayango teka après soki ekoki bazui ninga basani ni bazui ngai kozokanga 3 ans na ekoki te musala ka 3 ans te ekoki na noté na to comité pardon 5 ans 5 ans na ekoki te 3 ans asenga mama même métier ya la kate bon bilo bina ngai 5 ans mais to comme na 3 ans to comme na 3 ans na pesa pour ngai mama mingi na ngai mama mingi ko le ka batu nyonso mama na mama mekila wa na pesa manga bi jamais na pesa mama te na mama okufa te raulu abi me yuzo teti pa raulu ma ya ka penza ma maître nanga wa abi me ngama bobula ka bi na pesa mama te maître wata do yo ba kisi de pa bon to sauter pa ereki to kile na twenge wala ndenge sire to sala ki ne ba pacte ya makila ya zuni ne ya to komi abi bo kena longo so bilama to ke mitakala to sala alliance na papier makila no komi alobwaki abi d'accord c'est zo niti mai mo ya wana twenge sire mo kaza wana ko sakana te zo na biso uyo kati bisa ta ndolo kote utsa so tabite bokemi ok déjà bo
nzoka ça pas na kozonga wana bo ti sote le côté nini nzoka nde si auto pesa ki wala makila ya bongiseli biso ba sirène sikoyo bangando na ina 4 ngando me basi papa na vana bongo nzoto pete otali mosi obotana bango te on sangana te mais bon peut dire contrôle sangana moi si te muki ka na la mape na le biloko ya basi malami ka bango ba pesa ba ka na biloko donc biloko wala ba kelango ka ba misuni ya bato oh vraiment wala mati yo uli ndengeni yo osome ko meka ozo moi si ba boyi moi si wa o me ko sangana moi si ba boyi moi si donc on dit qu'on nzoto na ngai ko isiko piège na bango alors moni ta ba pesinga mama basinga mama na boyi ba paralysinga siko paratiki mo zo kezo so mikuwa ta sona ndimaka mama ay batiki nga na kumi bien mama biki oboyika ngape na boyi kaka na kena ngo inane na kubola kude pa leki na nga wana kuna tala ko talanda kuna kindele ay bize na zana bango ba oya tikuna oh mais nga na koti ya na ko siko soki ozala nzambe soki tozo be passe mo ba tika libanda ba ngai na ko ba moni quelque ba moni moto kuna siko tana kota ko ba kumela te tana besoin kuna siko soki na ya ngota ko siko tana ko ba ngai to na mo ba tikali ngala kanga makaka ozoka wala que les voilà. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin vu le temps. En tout cas, il n'y a pas que moi ici. Merci à vous, apôtre Iyoko. Et aux anabiso tebi qui est aux ongo susu. La deuxième émission de samedi. Merci à vous tous. Vous nous avez suivis partout dans le monde. Merci. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Plus de 157 000 abonnés. On demande alors de vous abonner très massivement. C'est pour la première fois que vous nous captez. Juste lorsque vous en s'abonner, appuyez ou cliquez et il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications, appuyez sur la cloche. Voilà. Merci beaucoup. Merci n'importe Yoko. Mais il y a une question. Opposition à la question. Quand on pose la question, il y a un verset biblique. Il faut répondre. Voilà la question. Parce qu'il faut poser la question. Juste deux questions vraies ou faux, kaka. Yo le baga vrai ou faux. Autre de ce moment gégé awa et tout ici. Vrai ou faux, musique à Mike Kalamba était dans le sol. Bango nyoso na basala nzambe te. Nga lobi Mike yoki na bango nyoso. Nga lobi Mike Kalamba. Bango nyoso wana zo bango nyoso to babima bayembaka awa. Nzembo nini pesa ka vie. Ya liboso nono ba nzembo ne ko pesa ko bikisa. Kwa nzembo zeloko ale moloto. Te na biba ko tsale moloto te. O mazaki na bango. Te ko tsale moloto te. Oyo tuninga kalamba bo kalamba. Na bani na kalamba fo. Azo ga petit kalamba binga dia zo kama dia. Ebiyoko. Ayebio. Nazo yazo kama. Ayebio. On se te prochainement pour un nouveau numéro. T'es sini là. Ayebio. Mi wana kalamba. Ya Yesu Ayebi. nanga. Que banzemo eno c'est là au fond. Yesu ya nanga mopo. Totiki. Na pas na juger te. Te totiki na biso. Ngape na merci totiki. Mais na biso na ndenga miso molimo. Wana nzoto mona ya kitoko. Mais rien. A miso na molimo. Rien. Atatoms. Nani? Atoms. Mutemba kabie. Mutazana nzembo izo sala malamu. Ya de pour la femme. Na tunyo atoms. Non. Atoms. Atoms ça qui bien. Tanga kina moloto. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette Atoms ça chaîne. qui bien. Merci beaucoup papa. Mais là yo tout la question là. Merci beaucoup. Prochainement pour un nouveau numéro. On se retrouve et monsieur Sili. Et Sili. Ça va. Au revoir. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Tsunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo.
kati. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout sécurité. C'est bon, $1 à pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Tu payes ça $1 ya pamba. Pour la bonne année, orphelin, azanga, losote, sosote, fufu ya koliate. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. On paye ça $1 non denga na zo paye ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kosunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.